Zapata, MJTV, Sambara, Golima Zapata, Bila, Kolikobo, Sambara, Golima Zapata, vraiment bon s'abonner, Sambara, Golima Zapata, Bila, Kolikobo, Sambara, Golima Zapata, MJTV, Sambara, Golima Zapata, Mami, Wanza, Yoga, Mami, Wanza. Dani Timanga, vrai non, vrai tanta sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse Wapi. Abonnez-vous. Voilà, bienvenue comme ça dans votre chaîne MJ Télévision et surtout dans votre émission Découverte. Voilà, l'émission Découverte, c'est une émission où laquelle tu comment présenter en gros pour Nabino, awa tu comment beta masolo, il y a un village na biso et puis ba masolo, il y a ba commune na biso, beaucoup banda na biso to tambola to banda na bino ba commune nyonso. Mais lelo nous avons pensé Yarouya Bakongo. Bakongo précisément na Kimpese. Bisiko Boromona Biso Tozali, Bisika Boromona montagne le plus long d'Afrique. Tozope Masolo et Roubeta pour na montagne yango. Sur ce, je ne pouvais pas commencer cette émission sans pourtant remercier Bayangai Baz Kakandegeni Zalaka. Je vois derrière ces beaux caméras. Olivier Luango et pourquoi pas n'appeler ça déjà. Merci Boye na tonton Gilles Osodi. Donc tonton Gilles Osodi, Kagrave Kolo. Kolo Sap Nakati ya Pariwana et pourquoi pas na Romona Mbamoro. Association Le Femmes du Cœur. Association Le Femmes du Cœur, Bisiko Wapi. Naropé ça merci à la première de tout, le première dame, Mami Wanza, notre patronne, Opazali, présidente de l'association Le Femmes du Cœur, et puis Naromona Mbalamoro, maman vice-président, Ngayi Makamboza Yakoyinda, parce que tous en a quatre qui me pèsent, Ngayi, Nana Vivande na qui me pèsent, Nana Zala véritablement na qui me pèsent, Daniti Mangayo, Nakata qui me pèsent, Namoni Mbalamoro, maman vice-présidente, maman Yvette. Maman Yvette, maman vice-présidente. Et pourquoi pas n'appeler ça sous l'Osako? La maman Marguerite, très puissant, maman Marguerite. Donc il y a ça maman sociale et ça a bien sur la mère boy bango bazana bango ba femme ba vandi ça Orléans nandenga masolo nandenga système maman Marguerite place au PC nga wane kimi moi muke mais comprenez un peu tozaka toujours boy na romona mbala moko maman Émilie et puis namoni maman Monique, namoni maman Solange, la sœur Solange. Yazarana chantre aimbela nzambe azan découvrir tout Samuel et puis pourquoi pas na pesa lisusu ba salutation boy na maman Valérie bango baza ba maman conseiller, il y a association Le Femmes du Cœur et tout ça na kati. Il y a qui me pèse parce que tu veux faire vivre bino qui me pèse il y a Rosaranate avec la force de Pichu Mateya. Oh tous ana ina kati qui me pèse awa poto solola ndekolanga Pichu pusa na pembeni to solola po avant to kota nanu na kati ya vampa so za mona qui me pèse est-ce que ya pena vampa biso za kati ya vampa na tana Pichu Mateya micro na ye pour que ça la bien tomber taper ma solo. Bonjour Ndeko. Bonjour papa. Bonne santé nanu. Qui mezali ngolo nzambe. Voilà bandeko ba kolanda yo ba occupé ko se présenter nanu pour ba yeba kombo na yo. Kombo na Pichu Mateya. Naza mona Kinshasa mais na koma ko fanda nde awa na Kipese. Na Kipese. Donc na sala base na awa na Kipese. Mwana ya Kinshasa mukoma ovana na Kipese. Tomoni kombo Mateya, ezaki kombo ya fait sans souci. Ouais, on a zali ba oncle ba ve. Bango ba zali ba balaxi biso musala théâtre. Batiki nzela batiki ba prendre biso na kana banzela bango batiki. Surtout ko sela ngo ba kota Kipese koto yo to laksa bata Kipese bato Kipese ki théâtre pesa likolo. Voilà. OK.
Tigo famille sans souci, yo posa dedans. Oui. Na katia famille. Ma casse. Donc, na comment le rôle bourgmestre. Il y a famille sans souci. Famille sans souci. Donc, ceux qui les Cambodgiens allés, il faut le capitu maté à Zalana pour les Camerounais qui sont moins bien. Et qui est moins bien. Tout le monde montagne moko na Sima, je crois, au lobby que au siège vraiment na Kimpese, ils ont montagne nini. Oh, tout le temps dans la classe, on a un mont cristal. Voilà, mont cristal. Montagne les plus longues d'Afrique, montagne Tamboli, Zambie, Zimbabwe, Afrique du Sud, Tamboli, RDC, Mobimba, puis na Congo central, et Bimeli, côté Bimina Angola. Voilà. Donc ils ont monté les plus longues d'Afrique. Mont cristal. Yango. Donc, est-ce qu'on vit à Kimpese, nous, et ça la bon, vie à Kimpese, ils ont très bien. Taga ngana lungo ba Kinshasa, na sepe na yo fa na ngana Kimpese, donc Kimpese c'est très bien, très bien. Pour na biso ba to mesa na ngo, et puis na ba misusu ba kokana bango ngo. Voilà. Ba mona ka mabele jaune, tout ça na courant, tout na mai, tout na nyos, peut-être na lo bango Kimpese les misusu Kinshasa na vivre. Pour na ndenge na nga. OK. Na lobi na ngate ki na ndenge na nga. Voilà, on a place au Tozali, tout le monde va commis Vampa, je crois na katia Vampa ni pendeza na katia. Au monde va commis shit Vampa. Les shit maman boya mulai donc ba tebele ba yaka awa musiciens ba kofelo mide ba sa ba clip ba fallait poupa ba bourompe là ba clip ba tebele ba sa ba clip awa donc ceux qui au CP donc côté la carte tout le monde ninga na carte ezali au comme pe na shit au monde pe na si wana ba nzete fallait ça là ba clip na sa ba nzete wana kofi ba karanga ba tsaka lo mona ba nzete na ni mo bola li wana asala ka ngondi awa place mo kofi atelema ma ezo kita bo asa clip mo zo bina ma ezo kita ye pe na libanga mo bo asala ngo awa ba clip ndetse ba ko ba zo ba nini fallait ça ba clip mo bo clip moussouf kofi asala ga ya bana ina voilà ba sala ngo awa donc ba clip ezebe ba yaka awa des le d'image so kebi tout le monde ba tekisha ça ba na kati kuna ebele OK donc c'est ça ils appellent ça site touristique mo boy na Congo central gros ba premier ou deuxième ou historique voilà na Vampa oyo voilà tozo kota na kati pour te faire découvrir bino toujours Kimpese lolenge batu bazalaka na Kimpese lolenge ba vivaka na Kimpese Olivier Lowango tokota na biso na kati anatanda bandeko ba monaka ndenge nini tokolakisa bango ba image ya Kimpese parce que biso équipe technique ya MVJ Télévision avec la main de notre maman Mami donc yena comment bengi Mami nationale donc maman Mami Wanza la première dame de Orléans motema ya batu ya papa Micha de Paris et puis on a Roni Bessial le rappeur le plus frais Tomoni ba Kevin voilà Kevin toujours on a prononcé bien hein? Bon non il s'est bien Kevin Wanza donc Kevin Wanza il y a un frère donc avec sa chaîne Authentique TV donc wana place oyo asa un peu batu ba découvrir bonzambe na ndenge moko ya bien Olivier Lowango tokota na kati to la kisa batu Vampa et puis to bimato solula na ba imboka po ça moi bien pilipili ya matubulu. Pilipili ya matubulu. Kila mkia wana wa pilipili wa mikio. Avete kama cher. Tu vois oya liziba.
bino kala wana. Oye sikoyo. Là, dans la shit, bande la shit yango ya ngomba, mumu bomona. Ya balandi ya MJTV bomona, talaka taba ngomba yango ti. Biso bulo kaka. Ya. Amolo belisi. Allez-y comprendre, hein? Tu vas toujours, toujours. Le monde a ma banga boué. Ma banga on dit que na matadi quoi. Ya boué bazu wapi. Ya ba découverte ça boué. Faut avoir MJTV quoi. Son de boulot. On a rendu tout matin. Voilà mon cristal. Oh, mon cristal. Style vert rose na bona plainte pour rose na ngo ekoti na plainte edini Brazzaville. Brazzaville tika bon. Yango rose ya montagne oyo yango esalaka yo biti rose na biti ngobila ezala non navigable. Babaki mo esala ezate. Nyake de rose. Voilà. Siko ne mapanga ngoto komona boy. Olivier Lowa motola nga pe ba mapanga wana. Place balobi to koleka. Awe za tout genou fléchira. Donc ya ngunzama oh papa Gérard lobi ngunzama yango donc tokoleka awa maintenant si on a tout genou fléchira na ndenge oza koloba na nde to komona mapanga bu ekoya raté mabanga o ekoya raté et puis tokotela a presque depuis 2012 awa na voilà na tomona libanga yuti likolo ekoya nanto mona ngote donc ezaka forme yango echangeaka te eloko ya nzambe echangeaka forme te biso kaka tochangeaka baforme lelo okomi mwindu lelo okomi pembe me oyo ya nzambe echangeaka forme te sikoyo bakombo na omona kuna bakomi eza bato bakomi to ezaka yango ekobimaka na tomona bajohn bafiston bayanik bastron signature na ye. Ok. Ok, on a tout genou fléchira. Na tout genou fléchira. Ba abonné na MJTV ni Wanda. Parce que biso to koya kopesa ba le meilleur de nous-mêmes. Équipe technique ya MJ télévision de Toloba Bonzambe toujours. Ma foot est toujours. Balobi na posanité pour kopesa merci na maman sociale maman Marguerite baobi ye azalaka na ville ya Hébreu donc ya Hébreu wana muta contrôlera pena Hébreu mobimba maman Marguerite na pesio mbote mingi donc ba maman sur les femmes du cœur babi to komata na tout genou fléchira ota nonde to komata poto kende na biso mabanga oyo biso te to tango eza volonté ya ye moko le donc bino mutu botiete biso te nzambe ye moko asali oye po epesa passage ya koye et puis ne to koleka boye mabe kozala te ekokofina biso te vraiment balobi boni mesial
Bota ande na mati. Maman mami wanda. Na mati na tout venu. Tout genou fléchira. To sala ni. To mataka. Musala ya rabé musala. Olivier Loango. Yo ba omolote o matandeli. Biso mati. Na tout genou fléchira. Eh maman. Yes swallow. Donc Kabila pe angunza mawe. Nazoyebisa yo bana mama abonnez-vous. Abonnez-vous. Tomati na tout genou fléchira. Est-ce yo ya vampa? Omone lenge kimpesa. Botala ngai yo na tout genou fléchira. Awa fa okenda ndeka pia. Olivier, là on voit yaka bien. Yaka kwe. Donc awa peut-être dani timanga kwe. Ah ngaye papa dangie tout genou fléchira. Tu ato mudakindi. Ah les gars wa dindi botala ndi. Ah, miso la dindi to na daka yetu pipi possible. Ah. Parce que ah, tout ça ko yedi mai ke mo sala la awa isa. OK, bon tu rappelles pas. To so ka pe ba tu bonne rere ko ko isa mo iloko to la nge. Olandi botia. Olandi to tia ko. Awa place tu ko ta ka be la sa babanga to yedi peza. Boyebi Place place. ko to yedi amo très bien. Vraiment mal avec la tout genou fléchira. Momoni place na komi. Bon, etikali tu Olivier. Na Olivier la voleka. Nazoyeba te. Na ozoendeni. Na ozo Olivier Loango. Je dis que boulot atara shit. Quand on a vraiment oui, bande la shit, OK. Ah, tout le matin. Tout le monde a si tu connais les gars, tout le monde a boulot toujours boulot. Tande bande toujours mata. Toujours mata. Toujours qui indiquent boulot toujours. Biso tozaka toza musala. Tokotambola tozaka na kati ya vampa. Jusqu'à ce que tokokoma na destination po tosolola topesa bino bilei. Parce que baobi makambo tokodécouvrir kuna eosala bino bien. Donc restez toujours connectés eosala bien. Tokotambola. Ape bambisi bazalaka. Oh, bangolo pe ba mbuntu. Kongo ya munene. Nous sommes arrivés quelque part, Bandeko. Oyo, je crois il faut tous avoir une explication parce que tout Bandopé, ça bino toujours une explication. Nandenga bien mettre à tout comme ça. Ah, to komi place to zalaka na libanga historique. OK. Libanga oyo e balukaka depuis 1997. OK. Libanga yango wana kuna eza na forme ya carte d'Afrique. Olivier, Dieu langa Kuna. kuna. Malembe za musielu. Kende boy. OK. Voilà, on est là, on est arrivé. Et ici, il y a du Bangango, fidèle à l'internaute. On est là, il va mettre une explication. Il va mettre tout le monde. Et ça, manandé. Libanga oyo nanu tobanda koyeba te auparavant te toza na kati na soki na libanga oyo. OK. Libanga oyo ekati na likolo kuna. Tozanga na bamesa ya mabanga, bakiti ya mabanga, tobanda kolela awa. Mais na nonaseki bozalaka na bamesa ya mabanga na bakiti. OK. awa omesa nonaseki nonasia salema awa mesa ya makasi ezotaka mabanga ebele ekenda oyo pese toza na systeme ya kotaka basine ya mabanga. Libanga oyo ebanda kobandela kosalisa bana eza na kati ya
Merci beaucoup fidèle à mes internautes. Pour faire découvrir Bino Kaka, une presse n'a pas potentialité na makambo yango nyonso. Donc tout autant mo ya biso mettre mais ma biso nanu donc la yaya na ko yebisa awa et quoi moto et quoi bende to musalaka OK yaya Kwa into yebwe awo yebwe botimila nanu onyatika mai awo Merci beaucoup fidèles amis internautes et salut bien. Balobi bomoni ndenge to leki to komi sikoyo awa. Boko mona shit ya munene boye et salama jamais balobi MJ télévision bonzambe toujours parce que to va to pesa fort. Maître to so ananu oyo eza siko nini place to komi awa. Bon awa premier rapide ya mai. Premier rapide ya mai. Donc chute mini chute. Voilà. Na mini chute oyo tozana de. Oyo tolongwe awa to manti lisusu kuna siko kuna nde siko chute do ya munene eza na profondeur ya 15 mètres de profondeur. OK. Hauteur ekozala plus de 50 mètres. OK. Donc awa toza awa donc vampa ebandeli ya vampa bisengo. Donc bilengi ya vampa yango yo mupepeza ko beta biso na ko yebisa yo awa makambo eza pendeke et quoi moto et quoi bende maître et salut bien je crois fidèle à mes internautes comme on vous le dit toujours abonnez-vous parce que biso tobaki tokobanda ko faire découvrir bino oyo bato ebele na ba chaîne na bango ya mike bakoko sala te donc toye ko faire découvrir bino awa et ko sala bien boye na bandeko nyonso bakolanda biso Olivier Lowango totambola na biso mema biso tokenda mettre ti place oyo tokokoma donc tozana on ebandeli tozana na ebandeli oba yebinga te nga kombo na nga kabo maître kabo nager ya vampa ya site ya vampa kabo oba yebinga déjà bakomona nga donc mbote na bino ebele tozozela bino na maboko peza ya kofongama voilà sikoyo tozomata sikoyo na chute do awa mutu abungaka te mutu abungaka te totia baflèche awa mpo se signifie direction ti na destination. OK merci beaucoup fidèle ami internaute botala biso kaka nde tokokenda toano na papa anga MJ télévision awa eza likambo ya mosala ane basaka mosala abonnez-vous parce que vous ne manquerez pas des informations bosabonne et ça la biso bien maître toleka tozokende.
Voilà, fidèle ami internaute, merci na bino nyonso bopesaka biso confiance ya kolanda biso balobi tokomi place yango oyo esengaki tokoma na kati ya Vampa awa na kati ya Kimpese. Maître tokomi esika oyo tokomona lisusu mabanga tomoni couloir. Expliquez biso nano place tokomi eza neni. Place oyo presque dernière place nzela mususu eza suste. OK. Ah nzela suki. Suki ndenge bozomona oyo ba eza ba mir lokola temple. Voilà. Eza grandeur ya Nzambe mutu asala ngo. OK. Donc awa ce ko li omona ngo kotika na site touristique ya Vampa di place oyo shit do. Voilà. Awa nde toza na shit. Siko bassin ya shit oyo eza scindé en deux parties. OK. Place bozomona rouge wana eza signe. Mutu o ayebi nage te basokolelaka awa. OK. O toke oyebi nage te tosokolelaka awa. Bakitaka nene po bakende kosokola. Bo bakitelaka kuna ya kovanda ya kotelema te. O kitala ndenge nini po kendele kuna. Donc zela tokobaloka kuna na koye. Ah oui, bon on a sabino ndenge nini. OK. Alors awa ça va pour les non nageurs. Ah pour les nageurs, ce qu'on leki kaka signe rouge wana après 2 mètres. Tozana profondeur plus de 12 mètres. OK. Na elanga tozalaka na 12 mètres mais siko du fait que tozana série ya mbula. Voilà. Nani profondeur e bakisami. OK. Donc kuna 12 mètres. OK. Mai oyo eza eau potable, c'est naturel. Okay. Et bimelaka na sia libanga. Place ebimelaka mai oyo mutute akoma déjà place wana. Eza profondeur plus de 50 mètres à profondeur. OK. Donc ebimelaka na sia libanga et kakaka te même na saison sèche et kakaka te. Donc ezaka boye. Donc eza véritable mai même komela même kosokola eza la sans savon ce que na savon te et kobimisa yo vesika te propre. OK. Maintenant sikoyo koloba bana Kimpese oyo baza libanda ya mboka na ndenge yo pozali mwana ya Kimpese bandeko bakolanda yo okoki koloba na bango nene par rapport ya bolamu oyo eza na kati ya Kimpese. Bon, ya liboso nazo regretter nanu mingi. Et un peu papa. Bana Kimpese tozana bango en 0 mètre. Voilà. Mais pour moi na bango peza baye visite na Vampa eza moi passi. Voilà. Par rapport na batu mususu bazo uta musika bayaka baoya ko sala découverte baba yeba. Nini eza awa. Mais pour la biso nazo yebisa bino bana Kimpese toza biso na biso. Awa bo makamutu teke no kuna bakokotsa yote. Mais yaka ce qui m'a solo toko solo là tozo de la bino boya tota la richesse na biso place vandi. Et pesa ka fierté ya mboka na biso. Voilà. Bana poto pe o bakolanda yo batika Kimpese kala peut-être baleka awa na bata moko boye na bata o peut-être ba 18 ans ya kolekate tu diras quoi peut-être na bango pour expliquer bango Vampa lolenge zali. Bon o balongwa akala o ba mimone la Vampa te na minute on azo yebisa bino boya kotala na kanisi bomonaka na ba interview na ba TikTok presque bomonaka ba place oyo ya Vampa. Donc place oyo biso ka photo tango penza maboko pour que to matsango valeur. OK. O ba bande ko na biso na poto. Donc tozozela bino. Jour boko yana Kimpese boko ma Vampa. Pour ceux qui boko mi Vampa te et ko lakisa ke on dirait oleka na Kimpese te. Oleka na Kimpese te. Pour ceux qui komi na Vampa c'est qu'on oleka na Kimpese. Donc tozozela bino. Na maboko peza ko fongama. Voilà, fidèle ami internaute, comme on vous a dit toujours biso équipe ya MJ Télévision, on vient te faire découvrir bino richesse lisusu ya munene o ezali na ba République démocratique du Congo o peut-être nazo yoka ke ba yebisinga na Vampa na biso ango awa eza na ba gorine to ba makaku pe ba utaka ba yaka ba likolo ya montagne oyo esa marandeni. Bon, awa banyama bazangi te po eza nature. Voilà. La forêt. Ba makaku tozana bango ebele surtout makaku. Voilà. Ebele mais mingi bakitaka vers 16h 17h. OK. Baye ko mela mai na bango, baye ko luka ba goyave na bango, ko lia ba fruits na bango. OK. Après tout cela ba mati na bango. Mais chaque jour bayaka awa. Tozana ba makaku basaka na bango eloko te. Ataku to moni bango, ce ko bakeli bango libanga bakimi na bango. Bakimi na bango. Mais ko totali banyama oya mike net ba serpent. Bon, biso moko to yebi ke
caractère pas vivre kana zamba eza nature mais na minute to sala ka bukoko to chaka mwa biloko o ya solo pour voilà ba mona na ka pesati c'est ça donc botia sécurité moko boye o ezali na kati ya Vampa. Merci beaucoup maître, merci na bandeko nyonso oyo bozui ta ya kota la biso. Merci comme ça na la première de tout, le première dame Maman Mami Wanza. Merci na ba abonné fidèle na biso tout il y a MJ télévision balobi. Merci aussi comme ça na Maman Yvette, maman vice-présidente. Merci aussi comme ça na maman Marguerite, donc balobi maman moko bien, maman moko très sociale, maman moko soko tie panaye, orobi ma femme maté donc et pas ya maman Marguerite, balobi ye azalaka na ville ya Hébreu. Donc yazali non loin na côté maman Mami Wanza à Zali, je pense et sali biso bien fidèle ami internaute. Tolobaki tola kisabino Vampa. Tola kisabino et sika oeza plus beauté maître. Siko babanga ngondenge sali penda boye. Et quoi ya kate penda ke et quoi ya. Azoye bisayo mabanga o ekweya kate. Ekweya kate o zala bubangi o kuna libanga ekokwela kana mutu rie ndengo yeli ndenge pe kombimela. Jamais libanga e utakuna ekweya. Pour Dieu nous protège. Ndenge nzambe azo protéger biso. Ayebi ke pe batu pe fo baya ko visiter grandeur na ye awa. Jamais atia ba mitiam pour que détruire biso. Donc toza bien sécurisé. Ba ye moko esprit. Toza bien sécurisé. Mais awa na yoki batu misu balobi ke ezaka pe na ba esprit moko opesa biso nano mais balobi na likolo ya ba montagne on dirait ezaka pe na ba esprit moko bazaka moi likolo kuna. Bon. Merci beaucoup na parole. Ba esprit place nyonso ezanga kate. Même na bandako na bambeto to lalaka ba esprit ezanga kate. Neti awa eza neti ba esprit wana eza na ba sens ya mabete. Mais eza na ba sens ya ba coutume na biso. Poneti boye toyebi ke nzambe ya mai eza nzambe ya nani ya zamba eza. Donc presque partout ba esprit wana bazanga kate po bakoko na biso. Ba vivaka ba mususu na mai. Ndenge tosali boye toyebi ke noneti boye tozomona ndokola temple. Eza esprit ezalaka awa mais na ndenge ya mabete mais poko protéger mabele na biso. Neti eza neti temple ya ba ancêtre na voilà. Ce qu'on a un problème, on peut sengela awa, on peut faire réaction. Oh, et ça peut aux ala likambu. Oye awa, olobi non nazala likambu boye. Ba on répondre yo à partir ya ba action. Okomona na mistake, okomona mutu teke no abimeli yo. Mais à partir kaka na motema izo sala yo pasi. Osengi penza yo moko mipesi ke no tala likambo nazala ngo awa ne vampa. Awa tozana ne vampa. Voilà. Ne vampa pona nini? Ne vampa kombo wana ya ne vampa. Ne vampa tozana na rivière ya kombo ya vampa. Alors rivière oyo mutu atala kango fo azwa kombo ya mai oyo. Voilà. Vampa ndeka tomona kana ba quartier o quartier nani balabala oyo par exemple avenue oyo babengi yango avenue Kabo. Oro eza Kabo mutu a sala nzela wana. Siko nani a découvert pena vampa? Moto nani a découvert vampa oyo? A découvrir place oyo ndenge ezali boya. Bon, premier mutu nanu ba endroit. Voilà. Ba endroit ba chef ya mabele. Ba onde ba yeba keno na mabele na biso tozana ba place boye na boye. Et après tout à partir ya masolo okuna eza ndenge nini te eza boye na boye batu babandi koya. Ba moni ke di série kuna pe baza ba richesse boye na boye. Si jusqu'aujourd'hui tozomona ke batu bazoya kotala Vampa. Voilà. To moni pe bande ko la biso ba yeko visiter Vampa. C'est que à chaque temps vous rappelez ba visiteur au bayaka ko visiter Vampa. Presque partout presque tous les jours. Olivier faut je la moi ba image pe to ya bagabatu exemple neti boy to zaki biso misatu awa mais to moni ke groupe bimba et pona basala visite ya Vampa. Voilà. Zo like ça sikoyo ke no Vampa eza ya kolala te. Vampa eza ya kolamuka. Donc tous les jours ezo fonctionner kaka. Donc
tozo sepela boye bino pe nani oboyete. Voilà. Tozo zela bino na maboko ya kofungwama. Boya ebele. Donc nakati ya vampa mutu pe namoni ba mabanga ngondire ndenge zui ba mai boye. Eza pe moi glissant. Bon mabanga oyo ezui mai ezalaka glissant. Po tonyataka mingi na ba place oyo ezangi mai. OK. Ce qu'on niati mai, il papa ezui mai, c'est facile et glisser yo voilà. Awa danger premier danger tozalango awa voilà. Eza mabanga. Pour ceux qui glissé au kwei na mabelete. Mais au kwei likolo ya libanga c'est risque au se blesser ou bien au kobuka na ale mabe to lingaka bongo te. Voilà. Na yoka ki ndenge to solola moi libanda Kabila koma awa nani quoi ba Kofi Olomide ba Fali Poupa ba José Ndita bakoma awa donc bakoma ka basukeli awa pe batali na bango ka avampa Kofi asala clip awa Onyo Sotangelinga Bazaba artiste. Voilà. À part président de la République. À part président de la République. Ancien président. Voilà. Salaka musique, Bazaba musicien. Baluka ba place ezake no c'est bien pour la sala ba clip na bango. Awa bayaka ba musicien awa po bayebi ke no place o ezana valeur nanu. Ya tourisme plus place moko ya bien pour na ko tourner clip. Voilà. Yango bayaka pona ba clip. Ko tourner clip na bango et ba ko de kuna obayeba nanu vampate bakotala ngo bakomitule oh ba wite wapi donc bazo on dirait tout ça na Congo te kotala boye on dirait tout ça na boka moko boye on dirait donc ba continue il faut pas pesa moi sens na babiloko ba richesse monsieur za biso voilà mais il faut pesa mbote na bande konyonso oyo yo po yebi o pe bazuita ya Rolanda yo bon bango nyonso bazolanda nga nanu na pesi bilo mbote voilà ya liboso na pesi mbote pa mwasi nanga komode mama bibi plus mama na biso otosalaka awa mama Irene voilà grande sœur nanga avandaka na Masamuna mama Mado Marcel na pesi mbote Ndulaye ba Lefio donc ba mbote bele bilonio sera bozolanda biso tozozela bino boya bokokutanga awa tokokide bino bien atako tozana mwana ya 6 mois awa ekipaka age voilà même ozana mwana ya 6 mois tokokotsa ye sokola ye pe awa très bien voilà merci beaucoup maître merci beaucoup na bande nyonso bozuita ya kolanda biso merci beaucoup maître merci beaucoup à nos fidèles abonnés oyo bozaka na biso na kati ya MJ Télévision awa merci na Olivier Loango derrière ces beaux caméras merci à notre maman du maman Mami Wanza la première de tous les premières dames merci aussi comme ça na papa Micha de Paris merci aussi comme ça na maman nyonso ya association les femmes du cœur tomoni maman Yvette tomoni maman Émilie tomoni maman Marguerite na kati ya ville ya Hebron wana ya zakawana contrôlera basi tout na kati ya Hebron je crois boko comprendre makambo ndenge nini ekoleka merci beaucoup na bandeko nyonso maman Monique je te salue ba maman tout oyo bozana biso de cœur biso pe tozana bino comme on vous le dit toujours abonnez-vous massivement parce que vous ne manquerez pas de très bonnes informations. Biso na MJ Télévision, tout ça bino ka musala, découverte yango eye. Bon découvrir mboka na bino, découvrir commune na yo. Combien la biso, yebisa biso nga bana na commune X. Na posa boko ozwelanga to kendi. O bana na Kisense, o mongali, o wapi. Yebisa biso na MJ Télévision to kende parce que MJ Télévision bonzambe toujours bye bye MJTV Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata vraiment beau s'abonner Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata MJTV Sambara Golima Zapata Mami Wanza Dani Timanga, vrai non, vrai tonton Sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV,
Vitesse wapi. Abonnez-vous, abonnez-vous.